Nous sommes en plein ville de Kinshasa, dans la commune de Limba, précisément dans le quartier Salongo Sud, sur le boulevard Salongo. Nous vous faisons découvrir ces ravins qui datent de plusieurs décennies et qui jour pour jour ne cessent de constituer une véritable menace pour les habitants de ces quartiers. Hélas, face à ces dangers permanents, les autorités compétentes ne font que silence radio. Si jusqu'à ce jour le pire n'est pas arrivé, c'est grâce à cet homme qui de manière artisanale tente de lutter contre la progression de cette érosion. Mais ses efforts seuls ne suffisent pas. Comme on a qu'il faut le Patrick qui m'a contre érosion. Contre érosion, à table érosion, nous sommes dans la ville de Kinshasa. On a Nazara Maël et Okunda érosion. Dans la région où il fait la sali, à côté de la foule, à côté de la foule, à côté de zélo, tout ok qu'on a si mal à côté de zélo vraiment. Il y a un moni, les obéta, monsieur Soubaré dans le quartier, papa Molia, papa André Kimbuta, côté là sur les Camboyo. Et c'est notre travail de malé la travail boy. La bani musalo na 2000 atilelo, na koli a na foulu, na loko tsa foulu na bana na ngai. Rojo salongo li voulu, rojo ezoma ezora biso na 1880. Na 88. Toujours rojo oyo na 88. To continue rojo ti to ekoma na 1990. Kota 2000 to yezo chance ya papa premier ministre na sera Birindwa. Papa Chibwabwa. Aba chepi tu papa Chibwabwa ministre ya finance. Avec aussi la collecteur au Bomonio terrassé. Basali terrassé oyo ti terrassé comme ko battre la biso. Parce na lelo ta to comme na 2000 terrassé na biso ngani po musala esilarité. Musala esilarité terrassé na biso e ko nimana. Ngai malela ki folo lo na koli koto na vité. So lelo terrassé baby tozana mutu suste a kosunga biso lo papa Chibwabwa sunga ki biso. Na comme ozo na salle organisation ya fulu. Na côté sa fulu, na côté sa fulu. Ya moni a nyonso, mam na kundi yango. Musala o na sali bino ba konzi, bokotala ngona ba image, mais senga soutien makasi pour na continuer. Et senga gouvernement la biso Congo bochanga maboko, O exemple na kokunda mabengi ata 16 na RDC, mais bo soutenir ngai. Na za pena na lo côté même papa ou na sala kana maeli. Tala parti tikali koto bambule beta batu ba lela te. Calme, mais soutien zangate. Aba kisensu wana ezana sok to chepe na ba maelo ngana che awa bana kin to cha maelo ngana cha bolela soute pour na ba érosion bolela te so tembe bo luka ngai ki folo malela na boulevard na opesa maele pour na ba érosion bana kin kisensu so ba lela baza travail te bazo travail te faut ba travailler mabengele be na kisensu ngaso na za na kisensu na kokanga mabengi balo ba te mai zo uta awa te et c'est un soutien. Le boulot place ça, Boromona, Makamni, Narosal. Bana salon, bana poto, bana lemba, bana poto, bana livulu, bana poto, bana master. Ngai massa bino qui follow, nga petit na bino, nga indego na bino, nga ndego na bino a mobali. Na ale la soutien. Surtout bino bana salon, bana livulu, bana lemba, bota la secteur. Nga simba secteur, mais soutien à makasi à partir chaîne yo, bofula ngo makasi sabango. Na bino nga bomo na quartier te quartier surtout papa Gigi na États-Unis papa ndo tika ngai mwana na yo awa na musala yo tika ngai vraiment soutien na ale la soutien pour soutenir ngai makasi. La seule question que nous nous posons est celle de savoir les autorités attendent-ils de pertes en vies humaines pour intervenir? Hey. Capitale à Kinshasa. Ninde pa bidio na ba e ba no te. Na posa ndia mai. Abi ma ba suke be. Nenda e. Ali so ba le ba zo ngo. So ba ngo. Il faut se voir ba ngo ba e ba te.
Kita. Até pular meu monte, mas Ngaza na kisenso lemba yangoyo ngaza kuna tanenge badindi papa bazolela nga nazolia ba 500 par soleil na yo 500 na keti kuna na le 500 badindi papa na keyo revoir